Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka. Bienvenue à Bachar Internet, c'est à www.infoplis.org avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Merci beaucoup pour l'émission Oyo, l'amour du Congo, Ezali, émission vraiment, Ezo Lobela, Ming Mingi Mambi, Oyo, Italie, République démocratique du Congo, P Mambi, Italie, tension politique, Oyo, Ezali, Awa, surtout, la République démocratique du Congo, selon actualité. D'abord, avant tout commencer, je dis merci beaucoup, na Bachar Internet, nous sommes bataille Kolandabiso, na Mikilia Poto, na Bossanité, Goretti, soit depuis Londres, Azo Landabiso, na Bossanité, na Sandra Koipe, Azali Kolandabiso, na Bossanité, na Yemoko, Doris Kanga depuis Paris, P Azali Kolandabiso, et ba meilleur vœu, Nabino, Nabato, Noso Natangi, Kombo. Mon quoi, le long n'est pas moi, Namboka, Peggy Titan, Nalingaka Mingi Mingi, Kozana, ba analyste politique, Nabato, vraiment, Bazali, na souci, parce que, titre émission Nabiso, Ezali, l'amour du Congo. Oh, le long n'a pas Mino, moi, Namboka, qu'est-ce qui tanda, notable à Bandal, à Salamakamu, Mingi Mingi, Boébié, n'a sûr que Bachar Internet aux amba libosote, Bomo na aimé, Toko Solane, Mambi, Etali, tension politique, au dans la ville province de Kinshasa, surtout dans la République démocratique du Congo. Oh, déjà, on a repéré ça invité dans la Kitski Tanda. Bonjour Kitski Tanda. Bonjour monsieur Peggy. Bonne santé. Mon mouké malade. Mais la moni, au bungi mon mouké la visibilité, Mikolo, surtout année 2017, c'est ça qui silence nous tout. On a que ça la bonne pour tout et ça la stratégie politique. Merci beaucoup d'abord pour la parole au Pessinay. Et puis nous avons sur le plan internet dans le monde entier. Et puis nous avons aussi ma meilleure vie dans les Congolais au Bazolanda biso na minute oyo ndeko Peggy eza kobunga te tozali na mboka na biso boyebi makambo ebele ezoleka na mboka na biso sur le plan politique boyebi comment Congo ezotambola na souffrance yango moni to se conscientiser mo muke na baninga misusu mpona koluka ba solution oyo koluka komema na Congo na biso na kimia yango moni tovanda mo muke eza kobunga te ndeko Peggy. Yebisa biso d'abord Mambi Matali, tension politique dans la République démocratique du Congo, est-ce négatif ou est-ce positif? Nakoloba négatif parce que sur le plan général, Congo est otambola te. Congo est otambola ata mukete. Même moi na muke à Congo, aujourd'hui moi na 2 ans, autour boni Congo ndengeni a rebisoté Congo est otambola bien te. Congo est bien ata mukete. Sur le plan général, toujours dans nos préoccupations quotidiennes, oyo Congolais nyonso a passakango de tout le temps, qui a la mukina tongo, a brosser, a soukoli, a sala misala nae, a dans la difficulté, même ya mai. Donc Congo ezozanga na mai ya kusukola. Donc tous en a pas makasi na Congo. Oyebi ba responsabilité okoki kopesa ngo na banani par rapport à la souffrance ya Congo. Oyebi yoza mopazi sango otambola par-ci par-là ozomona ndenge ni mboka ezotambola. Donc Congo Congolais nyos oza conscient ce batuni comment ça va. Normalement il faut répondre ça ne va pas. Pour Congo ezo marcher te. Ezo marcher ata mukete ndeko Peggy. Même ça na bino ba journaliste na ebité sozo tambola penda bongo na liberté. Non. Congo zo tambola bien. Il faut te dénoncer, il faut te loba. Bino bozana il faut bokende bomona batu nyonso ba dirigeant Congo pour ba lobela. Qu'est-ce qui se passe na Congo? Il y a une mégestion totale sur tous les plans. Tokoyi ko bomba yango te po to bombi monique non. To bomba ne fiske makambo ya biso ba Congolais mais to moni trop c'est trop. Yango moni biso ba jeune ya Congo lelo to sangani to lobela nanu qu'est-ce qui se passe
Pourquoi cette souffrance? Souffrance c'est l'équipe na Congo. Souffrance c'est l'équipe ko bandana na mbetu na yo. Oza na difficulté. Ti ko bimana libanda. Congo zotambola bien te. Yango moni na ko répondre te que Congo eza bien. Congo zotambola malamu te. Congo zotambola malamu te. Moi Mboka Kitskitana, merci beaucoup pour la réponse nayo. Tout le belasiko actualité par rapport à la manifestation politique, tout ce que mon a calaminité 5 ans. Par rapport, il y a accord, il y a le 31 décembre. Et tout le monde, église catholique, Monseigneur Moussengo, a organisé une marche il y a le 31 décembre. Et puis après, en gros, la messe, la messe. Mais moi, gouvernement par rapport à Yango, est-ce que nous, est-ce que 5 ans, ils ont la responsabilité de l'église catholique, est-ce que ils ont la responsabilité de la parole par rapport à la population, à la gouvernement, par rapport à la élection? Est-ce que est-ce que l'église catholique, Monseigneur Mosengo, est-ce qu'ils ont le droit ya koloba par rapport à la manifestation politique au le tozo mona lelo catholique mutoazi yango ama étant que moi na mboka est-ce que makambo zo mona ndenge ni? Merci beaucoup ndeko Peggy na question posée nga eza question moko malamu mingi. Makambo ya Congo ezaka ka Mosengo te. Eza na biso mo ba Congolais. Est-ce que biso mo ba Congolais? Est-ce que tozo vivre normalement ndenge ba pays misu se vivaka? Non. Naoki olobi makambo ya bakor ya Saint-Sylvestre. Na ebité tokoki koko sabato. Est-ce que nakati te mona mboka kitskitana est-ce que accord wana le 31 décembre ezali o balobaraka eza validé to lo bayango eza validé so eza yango te yo yebisa biso nakoloba bo. Congolais aza mature. Peuple congolais. Lelo peuple congolais zala mwana muke mukolo muto apusu. Muto nyonso azotama na Congo za lelo matin. Sur le plan politique. Oyebi pourquoi? Et ça parce que souffrance et l'équi. Nde muto nyonso atala bi non. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi tozo vivre convenablement te? Yango moni bakor élection nini nyonso eza penda kotambola na bomoko te. Po lelo toyoki na bakor. Non. Premier ministre par rapport à bakor akozala désigné na président Etienne Tshisekedi. Et pas imususu balobi te. Premier ministre akozala désigné na rassemblement. Et pas imususu balobi te. Premier ministre akozala désigné na opposition na éviter ceux qui ezalaki badi banga leur groupe là et consorts. Donc ceux qui te l'ont dit tozo tambola toujours na tourbillon en tourbillon. Bon moko ezalité lelo toza na premier ministre Bruno Tshibala. Est-ce que Toboïté. Au Balobi Azaki désigné na accord il y a le 31 décembre, Azaki 5e secrétaire, il y a IDPS. Mais le gouvernement Bazoum PC poste. On est c'est comme si ça magui. Ndeko pegi koloba magui ou koloba vérité ou koko sabato. Eza makambu oyo ezo se passer na Congo mutu nyonso zo monde. Congolais mon côté aza content. Na makambo ezo leka na mboka. Toboïté va nommer Bruno Tshibala comme Premier ministre. On accepte. Mais nous, les Congolais, on a bénéficié en quoi? Est-ce que l'économie en Mboka est à un niveau ni? Bruno Tshibala, Premier ministre. Économie en Mboka est à un niveau ni? Dollar est à un toni. Tous dans la série. Est-ce que ministre économie ayebi nini pouvoir d'achat en Mboka na biso zotambola. Ayebi ndenge nini tozo soma mapa. Ayebi ndenge nini ba indien, ba libanais, ba zwimboka o lokola mboka na bango. Ba yebi ndenge nini ba prix ya ba biloko zo mata du jour au jour. Les autres ont Anthony de journaliste bino batu botambola par ci par là.
ndeko pegi yo tambolaka osola na ba musicien minene osola na ba politicien belé osola na ba ministre ya mboka o retourna ka bango to ya dollar eza na tonini et bongo ba fonctionner ba futaka bango na tonini hein fonctionnaire congolais tozwa huissier congolais ba futaka combien pour dollar eza na 162 ou 161 000 francs congolais. 161 000 francs congolais pour un 100 dollars. Merci beaucoup, monsieur le caméraman. 163 000 congolais. Francs congolais. Ce qui est aujourd'hui, fonctionnaire congolais, bah foutier 70 000 francs congolais ou 80 000 francs congolais ici. Ici, on a il y a fonction publique, azabongo na ban, o bazotanga, azabongo na bandeko, o azobokola, azabongo na baninga ebele o ifwa sunga, azana libota. Et bongo azofutela ndako pour l'état congolais peut si ba fonctionner ndako rovanda te. Boye bisangai. Ndeko wana fonctionner huissier congolais. Ceux qui te vit azana 5 ban. Et bon, on va foutre 70 000, ceux qui 100 000, prenons par exemple. Bon, ça la calcul, 100 000 francs congolais. Ça vaut combien? 80 dollars ou 70 dollars comme ça. Si quoi? Ceux qui a lobby, azan a 5 ban à foutre la randa kuya 200 dollars. Beaucoup tinda na vinin pour y vivre comme fonctionner aye musala pour la fin du mois ba foutre un bon. Bah foutir 100 000 francs congolais. 100 dollars vaut 163 000 francs congolais. Ministre de l'économie a fait des autres. Pouvoir d'achat ni les autres monambo cannabis. Tous dans la série. Réponse c'est Ali Bongo et pas la binona bateau bazolanda biso. Qu'il y a une irresponsabilité totale. Il y a des dirigeants congolais. Beaucoup surchargé mon konzi ya mboka. Président Kabila atie bino wana anome bino ba ministre d'État anome bino ba ministre ya ndenge na ndenge na ba domaine nyonso po boluka solution mboka etambola mendeko pegi est-ce que ba ministre na biso peuple congolais azana confiance na bango est-ce que azana confiance peuple congolais azwa pe ministre mo azotamo na barabara boye abetela maboko na cité obeni tandis que bazo souffrir non même na ndako papa soki a commis irresponsable en tout cas bana respect et diminaka respect aux alisute pour papa azo ganga c'est ko ganga et bon papa futelinga minervalité nako respecter totalement papa nini soki a le biso nganda pour 20 heures non tous à la conscience mboka ezotambola bien te ndeko mopanzi sango mboka ezotambola bien te tozonga kaka na mambi matali cardinal Mosengo na sur Corneille Nanga bachaki e panzi likolo pona bimisa calendrier fixe il y a 2018 calendrier déjà et c'est yebami déjà c'est bayebi le 23 décembre mais c'est comme si cardinal Mosengo azali auteur il y a trouble politique par rapport parce que tous en 2018 Maponami Balobi eza na décembre. Est-ce que par rapport à la manifestation, est-ce que Zomona ke Mosengo pe akoye kokoya par rapport sur le plan international bakoko pe ça pe moi un peu faute par rapport na oya osala pona déjà eloko o bango bazaye kowelela date nango Corneille Nanga et c'est après ça que Mapona meza na décembre. Quelque part wana koye ko juger mutuna nanga ndenge. Merci beaucoup na mutuna na onde ko pegi. Kozwa ndeko o babengi cardinal Mosengo aza n'importe qui te crédibilité oyo monseigneur cardinal Mosengo azali nango na monde eza lokumu na biso ya Congo Joaneti tozo exemple moko de passage bandeko na biso ba joueur professionnel ba betaka na poto ndeko Bolasi Bakambu ozui Mobele Ndombe bazo sa la fierté ya Congo libanda et ça la congolais nyonso lokumu lolendo ke bongo bandeko na biso bazo lakisa honneur ya Congo libanda
et bongo mosengo crédibilité aza nango na monde tozala sérieux tozala conscient que aza zoba te aza na mayele ebele et bongo so tokei na makambo etangi etali kelasi te mosengo atangi mingi ndeko biso za banaliste politique toza na parcours politique toza no ba jeune tozotambola bongo totambola na bokebi na ba respect envers le grand parce que mosengo c'est un grand mosengo azo revendiquer des souffrances ya Congo mosengo papa mosengo limbisanga pona zo benga tango mosusu mosengo aza moninga na ngai te aza moto monene me respect cardinal mosengo Passignan Laurent respect mingi na yo po oza n'importe qui te na monde nous devons vous respecter nous vous devons beaucoup de respect par rapport ne fils que à crédibilité aux ana mona monde ndeko na apprendre loko moko oyebi ndeko mosengo o babengi cardinal mosengo soki aye na aéroport akuti Air France etelemi wana po ekende na mboka bapaya na apprendre ba congolais na batu o bazomona mosengo neti moninga na bango ye akomata nano na peuple o babengi avion akomata nano bapesi place na première classe et bongo formalité landi ende na sima oyebi mpona nini mpona crédibilité oyo aza nango na mokili mobimba azali n'importe qui te azali parmi badécideur ya église catholique na monde oyo asiégeaka na pape François oyebi na sine de papote moto nyonso akotaka te mais le kumu na biso bakongolais toyeba korespecte dignité ya baye bazotombola lokumu ya Congo mosengo aza fierté pour l'Afrique mobimba mosengo aza moto oyo il faut to devoir yeba respect na yebite epai nini mosengo asali mabe bakonzi na biso ya mboka basangana baluka solution oyo bakongolais bakolia ndeko pegi tozoluka se biloko ya kolia tosengi bango mingi te tozoluka bafuta bakongolais malamu tozoluka bakongolais batambola na transport banzela ezala kitoko ville na biso ezala éclairé ville na biso ezala bien changer président ndeko kitikitanda pe bo changer pe président de la république bon ko changer président ezala lisumu te ba changer ka président de l'élection neti mokonzi na biso ya mboka komi na suka ya manda akotia lisusu libaya te bomo mekani et bongi bongo alternance politique esalama po batu misusu bakota batia ba candidature to voter bango to kende et bongo nanga zwi bato en otage Congo mobimba ke to zela kananga to zela nanga ko bimisa calendrier to zela esi alobi non biso za ba jeune congolais o tozo souffrir du jour au jour. Il y a beaucoup de Congolais au bazo kufa pour na bozangi kozwa bokono kozwa o babengi minon donc ici ba produit pharmaceutique ndeko Congolais ont souffert koleka bamboka ebele na Afrique Congo ezongi sima na monde na ebite so tozali bato ya suka tozoluka se kolia. Il y a des gens qui travaillent chaque jour et bon les fouti na bango eza wapi balobi les pauvres s'appauvrit du jour au jour et les riches s'enrichissent du jour au jour et ça la grandeur na Congo babola bazotikala se babola bato bazwi mbongo bayibi mbongo na mboko bavandi na mboko bazo continuer ko s'enrichir bazo sungata moto te akozwa chauffeur azo futa ondenge alingi contrat de travail ezate bato bazwi mbongo na Congo o bayibi mbongo ya mboko ndeko toza na pasi na motema na kanda tozonga na point ndeko cardinal Mosengo mibeko na biso ya mboka ezoloba soki mbilinga ezali
Et c'est un peuple congolais qui a revendiqué le droit pacifiquement. Na ko panza biloko te, na ko buka eloko ya moto te, na ko finga te na eloko te. Et bon mboka na biso bazo pesa ta occasion mon côté que batu ba revendiquer droit. Mais ba kizaki dernièrement makambo ya le 19 décembre ba lobi ke batu ya opposition ba bukaki banda kwa batu biloko kwa batu ba kena même ko buka ba place ba siège ba parti politique. Ya mo pe eloko on appelle lelo eza pe fait ya makambo tozali ko mona lelo. Ndeko l'État azalaka nde mama, l'État zande tata. Bana bakoki kosala mobulu mais kotia bana na molomo. Est-ce que oyebi ba nayebi te soki bakonzi na biso mboka batindaka ba agent de l'ordre na terrain soki basalaka pe suivi ya ba agent de l'ordre. Agent de l'ordre ya telemi batu balingi babima ye abeti gazi mpo nga nazalaki na Saint-Michel mokolo ya le 31 décembre nakotaki misa na Saint-Michel. Vous avez na ba Vital Kamerhe. Namonaki ndeko Vital Kamerhe na kati. Bongo ayaki misa, ayaki nde kosambela. Pona sima moi marche ezalaki. Ah ozolo ba bongo ndeko kitanda parce que bino pe boko bimisa candidat na bino na présidentielle. Yango zolo ba par rapport ya ndeko to bimisa nani? Boko bimisa candidat to boko bimisa pe candidat na bino na présidentielle. Wapi? Na parti na bino. Ndeko Wana na habité so de kolo que so de kolo. Ndeko pegi to kende nanu na li baku dans li kam dans le beat. Ezande marche à le 31 yo tuningai. Que elekana ki boni ponga zalaki na Saint-Michel. Ba agent de l'ordre to vandi to sutukinde gaz o ba bengaka lacrymogène. Bouf. Toza na kati enclos enfermé. Ezalaki na ba maman ya plus de 80 ans. Ezalaki na ba maman ya ba 90 ans bazalaka na kati. Ba yaka misa. Toza na ba tata ya ba âge avancé o bazalaki wana. Bana mike na ba bébé ndeko. Les droits humains. Hein? Il faut tout respecter. Les droits de l'homme. La vie humaine est sacrée. Pour un policier et pour un peuple. Mon salaire policier zaline combattre la population na biloko na ye. Et bon comportement o elekana ki wana. Ngai nazobe na ne matoi ba dirigeant. Mais la mère menda ba ki bode s'annoncer ngo bo ba ngo moto no so mona ki mbeba na mbona akende pa ba agent de l'ordre a annoncer te ba agent de l'ordre bazala ki sur place. Maintenant bo mona ki bongo mona ki bongo bo sala ki démarche nini par rapport te démarche parce que bo bi que justice eza na mboka o ndeko pegi yo za mopanzi sana ozalaki na banda pe ozangi bililité nga nazolobela le pour et le contre il y a soi-disant ceux qui n'ont poli ceux qui n'ont gagné té nga nazolobela la vie humaine et ça devoir ya bakonzi ya mboka ba protéger ba garder peuple naïf ba jana biso lelo komi soko kuta na ende ozobanga kobanga ozobanga nde kobanga ke likambo nini parce que agent de l'ordre za moto so kuta na buto sepeli otali obite na kutani ndeko policier memanga na ndako po kuna mo kurenzo pelate opusa ngati na ndako mais ça le contraire lelo na mboka na biso donc soki to kozonga moi sima oyo ndeko mosengo tope ba démarche na ye na moni yango mabete biso tozokende na maponami ebongo maponami ebongi nde na ndeko Corneille Nangaa apesa biso ba congolais calendrier global élection soki kana présidentielle mais c'est apesa ki de ndeko kitikita provinciale nationale te élection za tina ba conseillers municipaux po yango nde base lelo soki l'état zo information bien te il y a renseignement il y a nini ezande po base ezate
lelo ba chef du quartier batikala kaka ba chef soki moto alinga te kanda ba chef de riz. Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux dans la commune à Bisso bazota la kenzele sali nini gestion ya commune eza ndenge nini boni tokotamusa ba commune na Bisso pardon ndeko pegi ngana vani na bandari omoni ba fulu o etondi na bandari te toko ma place wana ngana lingo aussi ça non motuna ona tuna kiyo par rapport au silisi motuna wana na silisi motuna wana te menazolo baboy te okokota na place o lingo koma parce que motuna nango pe ezali. Merci beaucoup. Tozalaki na makambo ya ndeko Mosengo na le 31 décembre. Na ndeko Corneille nanga pona mambi batali élection. O elekanaki le 31 décembre. Boyebi. O euti kolekana lobi lobi na Notre-Dame. Boyebi. Ndeko Corneille nanga aza président ya Seni. Yende akomema biso sikoyo na kimia. Apesa biso calendrier. Calendrier yango ezateke keneka présidentiel. Okiti na ba députés nationaux, okiti na ba députés provinciaux, ba gouverner, o alongo, o élection ba gouverner. Non 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 non. Tokende tin na ba élection de base. O ba bengi ba élection ba municipaux, ba conseillers municipaux. Ba chef de riz et consort OK kuna. Pona komema base ya mboka mboka ezonga na mulongo lelo komona Nigeria moko ya na mboka ki azwi carte électeur azota mwana ngo lobe za congolais et pas alinga voyager misi passeport Nigeria o ezali susu mboka carte électeur onde konanga sali batu ya ndenge na ndenge bazozwa ngo na ba minere na ba nini na batu boye bino bapatisa mo boye bien ebongo ngai nazana mingi ya koloba te ba responsabilité mingi ezani na maboko ya leta na biso bakonzi na biso ya mboka bazala conscient basimba mboka mboka ekende na bomoko baluka kimia basangnana babenga pe papa Mosengo papa yaka biso siko donc basala dialogue lisusu te parce que banda na table ronde ndeko pegi tobanda na table ronde ti conférence nationale souveraine ti tokena ba dialogue ya ba accord ya Saint-Sylvestre solution ni tozi peuple congolais a s'appauvrir du jour au jour ndeko pegi to tika ko sala semblant to lukande que congolais à vivre mieux à lire à mela à mata transport à voyager partout sur le plan national yo yebi ndenge nini banzela na biso ya Congo e kofi ndeko pegi nzela nyonso ebukani nzela kolekeza te embouteillage partout pour banzela secondaire ezalité de kopegi ebongo eza pasi mwana mboka kitanda toyo kaka na ba époque mongo to na ba période mongo boye Kinshasa banaye ko benga ngo Kinshasa poto moindo Kinshasa la belle et l'autre moni Kinshasa yango c'est comme si Kinshasa est comme lokola capitale ya makambo ebele capitale ya salité capitale ya makambo yo donc autre kolobate l'autre zomona ba maladie kili pe et par rapport ya salubrité so into kontoloba par rapport ya slogan ya kalandingi baloba ke Kinshasa poto moindo et après quelques années plus tard l'autre moni makambo comme modernisation est-ce que modernité wana o balobaka l'on a vu la Kinshasa tozomona ba fulu par-ci par-là tozomona ba nini toloba eza musala oyo il fallait gouverneur de la ville à Sala, tout ça Moussala il fallait président de la République à avoir précaution parce que le tout le monde m'a kiché ça moi était un kit aux notables à Bandal au Ebio Moko na sur dernièrement mon makambo Salimaki par rapport ya makambo yo na tunio Kinshasa la belle Kinshasa poto moindo l'autre Robin à Kinshasa ni. Merci beaucoup ndeko pegi motuna na kozongisela yo et anona pasi na motema pasi zo sala nga makasi na motema pona répondre yo. Excusez-moi, naoki pasi makasi ezape mawa Kinshasa la belle ndeko pegi bae bavandaki na mboka oyo toti ya 1985 de 80 à 1990 oyo ezalaki poto modernité oyo zoloba nayebi botika pe ko condamner mingi mokonzi ya mboka
po bokonzi ekabwamaka ndambo ndambo. Ba responsabilité ya mboka eza partagée de part et d'autre. Et au monde ministre et affaires étrangères, ministre et justice, ministre et travaux publics, ministre et reconstruction sokini, ministre et social, ministre et nini. Bango nyonso wana nde ba partager ba tâche. Et bon ekititi na ba gouverner ya ville pona ko alléger ba tâche. Et bon na bango nyonso na pesi bango zéro. Même na gouverneur la ville. Zéro. Nazolo bango franchement Kinshasa mobimba soki otuni otamboli na micro balader na yo lobi balongola biso ne fisque na souffrance autozana ngo sur tous les plans. Donc voilà. Ezaki bongo mona mboka kitanda pona ngai na lingna loba kimia elingela vraiment na République démocratique du Congo. Vraiment tous en a bien, tous en a besoin bah cambi vraiment bah en a souci à la population parce que émission Ozali, émission l'amour du Congo, na ligne vraiment kimia isa na mboka na ngai marambo tellement bien. Et quant à moi déjà, je remercie vraiment l'équipe technique nanga Ozali qui accompagné na Moustapha Malembe mon cordon l'homme en 4 soldats, papa na Idrissa. Nangina lobela binoka par rapport à agence Badem Babimboli, bateau nyonso balingi vraiment ba contacter agence Badem Babimboli na Bruxelles, na Paris, na Italie, au bolingi vraiment blog na bien ma destination Boma Matadi Kinshasa à domicile. Adresse c'est moko, adresse il y a agence Badem Ezali 24 Lombardonville, ils ont na kati à Bruxelles 17 85 Merchetem na Bruxelles wana, numéro de téléphone bateau balingi babenga agence Badem plus 32 49 34 36 836. Donc il y a un numéro d'agence Badem donc bokene à Lombard dans Velt donc ils ont à 30 minutes ti Bruxelles donc so boké wana boromona babimboli mo wazanyo à Bruxelles. Et quant à moi je dis merci beaucoup à DG Lookman le fondé et je dis merci beaucoup à toi papa Nelly Preston Mao Tchétchoum et j'oublie pas Yara mon assistance et j'oublie pas madame Patricia Kembi Babi la belle de belle et j'oublie pas le prof malgré que hier l'homme en fait 3 heures. Alors on va présenter un journal, il y a rediffusion à 23h. Donc on a pu sur Bambo des places aux alliés. Et je dis merci beaucoup à Eric Lapape, Babi, principal à Bango, on a pu sur Bambote. Et je dis merci beaucoup à Goretti Soa, on a pu sur Bambo des places aux alliés, Nabo Sanité Sandra Koy. Et Nabo Sanité, il y a joli Mabeka, papa na Messina Divine. Il y a un bac qu'il faut vraiment bien, na reine quoi. Aza direct reine et Nabo Sanité Doris Kanga. Nabo Sanité Henri Modogolongo, Babi, vraiment Azali partenaire nanga et Nabo Sanité Fisson Ingani depuis Brazzaville, jeune engagé, la jeune autre mon personne le quoi honorable Kitanda. Donc Babi espoir de la jeunesse et Banda Longwa et na pesi bato union so balingara peki titan na mikili ya poto donc tokutani mukolozali koya na émission na bino l'amour du Congo. Donc bye. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka